Shalom, shalom, bandeko na ngai. Na méditation na biso na tongo na lelo toza kozwa Ecclésiaste chapitre 8 verset 9. Toza kolobela na partage na biso biloko nyonso ezoleka na se na moi. Toza ya mokili o toza na kati na mokili o mais toza ba oyo ya mokili o te. Amen. Awa na Ecclésiaste chapitre 8 verset 9, Bible ezolobela biso boye. J'ai examiné avec soin tout ce qui se passe ici-bas, où l'être humain domine son semblable et le rend malheureux. Awa Salomon lobi na examiné. Awa na sena mokili oyo. Naza komona ete mutu alingi toujours a dominer moninga na ye moto. Na ba circonstance nyonso. Okoko Salomon ozada camarade na yo moko. Olingi mingi mais alingi toujours a dominer likolo na yo. Alingi toujours yaza na biloko koleka yo. Alingi toujours ya réussir koleka yo. Et puis soki mutu ana zo kokokate, okomona jalousie ekote kat na mutu wana. Koboma eye. Ba critique eye, songi eye. Pona nini mutu alingi toujours aza na pouvoir likolo ya moninga na ye mutu. Mais mutu oyo azolingaza ya pouvoir likolo ya moninga na ye mutu ye boko pa za mabele, lobi ye pa kokufa, akotika nyonso wana. Yo pe oyo baza komona lobi ye pa kokufa, okotika nyonso wana. Pona koyeba ete mokili oyo ezali ya biso te. Tozali ba passager. Mokili oyo ezali ya biso te. Biso place na biso ezalaki na jardin de place nzaba atongela biso ezalaki jardin dedans atongela biso kuna poto vanda mais mutu a désobéissaki yango wana nzambe a réservé biso place na likolo yango wana omoni ndeko na ngai totambola na bokebi parce que mabele oyo ezali ya biso te tozali na kati na se ya mabele mais totambola lolenge mokili eza kosenga te. Amen. Na verset 10 balobi, j'ai vu le méchant à qui on faisait de funérailles. Ces gens-là avaient fréquenté le temple à Jérusalem. On avait publié leur comportement. Cela aussi est décevant comme la fumée. Alors, bien, moni même ba méchant, bato ya mabe, bandoki, bato motema mabe, bato likunya, ba miyibi. Abinga na moni bango Salomon abina moni bango na temple batu pe bane ko bimisa pe comportement na bango na kati na temple mais leloyo bakufi mais bango mutu bane ko dominer bango bane ko sala mabe mais bazo ya pe na temple bazo nyokola batu mais mukolo moko basonga ki na mabele poko yeba ke lelo ki méchanceté na yo lelo ko finga na yo batu lelo ko chola na yo suka yeba ke okozonga mabele. Poete mokili oyo ezali ya yote. Na verset 11 balobi boy. Celui qui agit mal n'est pas puni dans le média. C'est pourquoi les humains sont prêts à commettre tant de mauvaises actions. Yango le Bible ezalo koloba ete mutu aza ko sala mabe aza pinite al média. Datango wana kaka baza ko pesa ye tumbu te. Ndeko na ngai yo umela na ona mabe. Poza ko mone tumbu na nzambe te mais un jour yeba ke méchant akoki ko progresser te. Yeba ke balobi ténèbres eko régner libela te na vie ya bana na nzambe. Yoyo za ko nyokola baninga, yoyo za ko nyokola mwana ya mbanda, yoyo za ko nyokola mobali na yo, yoyo za ko nyokola mwasi na yo, yoyo za ko nyokola bandeko na yo, yoyo za ko nyokola bana bandeko na yo po ndeko no akufa. Yoyo za ko wele l'héritage na bango. Yebaka ba méchant ba progressaka te. Ate ozo mona ndeko na ngai molingami bien aimé dans le Seigneur. Ate ozo ko mona méchant moko boy azo kitsa ba makila ya bato azako progresser te. Miso ya bomoto muteza ko lakisa oya azako progresser. Mais ye moko kati na ye méchant wana ayebi kazali na ye ko progresser te. Po mabe ebotaka te. Eloko nyonso yo nzambe asala te ezali stérile. Ndeko na ngai yo so mona mir oyo basali mir babeti ciment babeti yango basali babrique basali mir yo mona mir ebota eke kwa botaka eloko nyonso oyo nzambe asali te ekobota te mabe ebotaka te mabe ebotaka mbuma te ndeko na ngai tikanga na biso na tongo na lelo ndeko na ngai mabe ebotaka te. Bango moko pe bato basali ko sala mabe soki ozali na okazo opusa pembeni na bango mabe ebotaka te. Makila ya bato aza kotangisa po azwa mosolo
batu bilamba oya baninga oza koyiba to ya bandeko na ozokende kotika ngo na bandako nganga ndeko nanga tika message oye ko condamner biso te message oye po emema biso na repentance. Bible za koloba na Ecclésiaste 8 awa tokei na verset 12 Bible za koloba quelqu'un peut être coupable d'une certaine de méfaits et vivre très longtemps. Je sais bien qu'on affirme seuls ceux qui respectent Dieu seront heureux parce qu'ils reconnaissent son autorité. Balobi kaka ba oyo baza ko respecter Nzambe nde bango ba kobota boba na uti ko bisa bino ba méchant ba bota kati ko bota na so bino spirituellement méchant ko ko bote loko mususu te kaka mabe mais mwana na Nzambe akobota makambu ya ebele o ezali ya esprit méchant progressaka te po ete liloba na Nzambe ezali sembo alobi awa na 11 alobi kaka ba oyo baza kotosa maloba ya Nzambe kaka ba oyo baza kotambola na se na Nzambe oza kotambola kati na simplicité ndeko na ngai lelo oza komona oza konyokwama lelo ndeko na ngai lelo baza koseka ozangi na bilamba kolata lelo ozangi na mai ya komela yika mpiko biso toza na deux vies vie na biso mususu toza vie na biso ya liboso toza na sur terre vie na biso mususu eza réservé na paradis oyo kozala ya bisengo pembeni na papa na biso. Eza lokola ndeko na ngai yo oza na kati ya voyage oza kokende quelque part po kekuta na famille na yo okoleka bamboke bele oza mupaya ata basopeli yo mai ndeko ndima ata balalisi yo na se ndeko ndima potango yo kokutana na papa na yo bisengo ezali ndeko na ngai yo kanga na tongo na lelo moto nyonso na ebisa o secret ma sœur mon frère moto nyonso akangamaka na Yesu azwaki chèque te Bible eza koloba kozala tenter au-delà ya ba force na yo te na circonstance nyonso nzamba kopesa yo moyen ya ko s'en sortir ndeko nanga tika na yebisa o Bible eza koba quand Dieu t'a aimé le monde il a donné son fils unique Yesu alinga yo afin que quiconque qui croise en lui ne périsse point ndeko nanga yeba ke souffrance oza nango oza komilela na si oza komituna na problème na yo nzamba zate oza komono komi na suka me komi na suka te Bible lobi place yo zo mono komi na suka nde ebandeli ya Nzambe yango wana place makasi ya bato esilaka nde place makasi ya Nzambe bandaka azali moto oyo azongi apesaka maboko oyo ezolenga makasi azongisaka makasi na ba oyo balembi ndeko nanga place yo zo mona problème no binga esuki otali maladi oza nango lo binga esuki ndeko suki te eza na mutu moko asuka kate benga ye continue ko belela bakanga ki Bartime munoko a crier te Bartime a continuer ki na ko crier alobi te ngana vandi aveugle mbula na mbula mais eza na mutu moko balobi ya koleka lelo ata na moniete mengana ko ganga Bartime ba pekisaki ye azaika ko ganga fils de David pitié pour moi de moi fils de David aie pitié de moi ndeko na ngai ma soeur mon frère place ozali bana ko ganga fils de David aie pitié pour moi de moi fils de David aie pitié de moi bana ko belela Yesu bana ko belela Père au nom de Jésus-Christ yo lobaki nanga tout ce que je demande en priant na yeba ke nazu e na ko mona ngo e ko s'accomplir leo na lingi na mona neti Bartime a monaki na lingi na mona ndeko na nga crier na likambu na yo balobi ba méchant ba progressa kate ndeko langa soki pena oza kotemwa na sela mitambe Yesu masia ozali kotosa loba na ebanda ko crier pour na problème na yo balobi fils de l'homme parle mais ku ebota ki misuni balobi fils de l'homme loba pona sort na yo pona likambu na okokanga munoko te ma soeur mon frère il s'agit de ta vie ouvre la bouche crie à Jésus ezali vie na yo sikoyo koyoka soni te kotala voisin te kotala muto aza pembela yo te banana koganga fils de David aie pitié de moi banana koganga nzambe atuna ki prophète alobi mwana na moto est-ce que mukua wane ko bota misuni Dieu tu le sais
alobi mwana na moto loba parle ozali na puissance 4 na maloba na yo loba ndeko na ngai banda ko loba banda ko ganga kotika te po Bartimée atika kite kotika te mwasi azaki na perte de sang abanga ki full te alobi nga na kosimba kaka la bana Yesu Masia abanga ki full te abanga kite onde nazo tambola botam sona ko tachete alobaki nga na kokota na kati ya foule ata bakotindika nga naza mwasi na makasi te bingambe mibali bazali baza kotindika baza kowela basimba Yesu Masia me nga na kosimba kaka elamba na kokota na se ya bato ndeko na ngai kota lala na se kriye akoyoka yo Bartimée atikaki te Bartimée balai koganga fils de l'homme mwana na David yokelanga mawa mwana na Dawidi yokelanga mawa bana na kuganga na likambo na yo problème no ezanini eloko nini ezolelisa yo poko kolelisa ngote kozanga musala mutezolelisa okoyi kolelisa ngope maladi ne muteza kolelisa okoki pe kolelisa maladi wana balobi ba mesha ba progressa kate maladi koyi ko progresser na nzoto na yo te ki chômeur et ko progresser dans autres na te pauvreté ko progresser dans autres na yo te po ezali biloko moko eza stérile et ko bota te pour ko permettre yango te bota eza na semence te de konangai semence ezali te kati na moyibi balobi le bien mal acquis et bota kate biloko zwi na molili eko bota te yango sikonde konangai yo zana kati na nzambe vina yo passé ezali susu te Yesu Masia bi moto akufi kati nanga moto ya kufi na ngai passé na ye ekufi yo ndimeli Yesu Masia mais écoute yo zana malade yo ndimeli Yesu Masia écoute yo zana chômage yo ndimeli Yesu Masia écoute yo za na stérilité yo ndimeli Yesu Masia écoute yo likombe ko banga te banda ko crier banda siko ko parce que biloko oya nzambe za ko bota banda ko prier banda ko botisa biloko wana kati na bomo ina yo Bartimée abotisa ki vie abane ko mona te abotisa ki bomo ina miso na ya monaki po akriaki miso ekangamaki eboti kofungwama mwasi ya makila abotaki délivrance azwaki délivrance makila bane kokata na te ekatani kendo tuna bato bakene pa banganga soki asa bebisi bibeko nganga ebisi na ebinde na osala te yo moka fo kufa akobote loko mususu te me yo nzambe yo mwana na nzambe ozali wana po bota nzaba lobi nzete nyose ko bota mbuma te papa nanga ko kata yango et puis bible ça ko loba Yesu Masia lobi oyo nyonso papa nanga lona te ekozala déraciné mais yo pona yo nzambe alona ko bota nzambe alona mariage abaki n'est pas bon l'homme soit seul et il n'est pas bon que l'homme soit seul alobi allez multipliez-vous remplissez la terre lilo banzambe zonga kate ça et ça l'a fait nzambe yemoko a travaillé qui lundi mardi mercredi tie ko pe ma dimanche donc ça loné la ki o musala kene ko sala musala de konangai crier de konanga tika na biso secret moko o tamsungai na auto ignoraka okozwa eloko zo sengaka na prière tunanga pona nini Yesu Masia yemoka lobi tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le voyez s'accomplir. Toki prière wana te. Alobi ke soki bosengi na nzela ni na losambo. Alobi lisusu. Soki bosengi papa na ngai eloko na kombo na ngai kopesa. Osenga omona kanzana, omona kai wapi na nzela ka ya prière. Yesu Masia yemoko banaki komata na ngomba. Abane ko keno senga papa nini ko prier. Tango lwaki papa soki oligi coupe oyo elongwa ezalaki wapi na prière ndeko na ngai yo lobi ngai na yo toza exemple à Jésus Christ ndeko na ngai pourquoi lingi kobwaka mabondeli balobi Daniel akotaki mabondeli mokolo liboso ba exaucaki ye
Mais atikalaki après 21 jours pour répondre ya. Pour moi j'ai oya ki kopesa Daniel et Yano. Bakanga qui est na ba autorité ya diable na likolo na espace. Ndeko nanga ko bana ko bondela na yebisi o clé moko yo za nango kaka. Eza prière. Eloka motuya oyo tikala nango yo nangai. Eza ka lipondeli. Secret au diable akokaka te. Place au motema na esukaka. Place au akomaka na suka alemba keza lo sambo. Ndeko na episo secret moko. Soki mikaka tona ba problème eza ko leka na bomo na augmenter prière. Soki yo moko kokite. Bible eza ko ba esika mi bale misato basanga na kombo na naza na kati na bango. Luka ser oyo to frère oyo oyebike bosanga na kane malamu. To pasteur na yo. Oyo penda yo moko monike oza mwana oyo yo kaka penza o place moko ya bien place source moko bisaka mai ya bien bokota bobana na kobondela bobana na kokumisa Yesu asia bobana ko crier okomona ndeko na ngai prière ebota kaka nanu na yoka mutu boko talobi na bondeli na zuite seke oyo Yesu asia zoloba soki bozo bondela bozo zwate seke bozo ko sambela mabe ndeko nanga ozo zwate pona nini ozo sambela nanu avec des découragements ozo sambela oza na fuate ozo ndima te ke nzambe existaka et pourtant Bible eza koba muto aza ko poussa liboso na nzambe il faut ayeba liboso que Dieu existe il faut zala nanu na foi oyo Abraham azaki nango Isaac atuni Abraham papa tokei wapi wapi mwana na pate otokobonzela nzamba lobi Dieu prouvera yango nzamba kendaki pe alobi Abraham azana message à foi akepe kuna akeko kuta nzambe asi abibisaki mwana na pate abi Abraham koboma mwana note olobaki nga za Jehova Jireh olobaki Dieu prouvera yango wana nga déjà na yebaki déjà ko pouvoir na ba besoin na yo mwana na pate yeyo ndeko nanga yoka message à foi Daniel akeli boso na roi lobi koboma nanu ba sorcier na yo te koboma nanu bato olingi koboma te pona ndoto na yo na ke ko tuna nzambe na ngai oya pesa nga biyano na bandoto eza na nzambe boko likolo pesa nga mikolo na kota na kene ko bondela haleluya nzambe wana peta ko Daniel abondela kalobi yo nzambe ise Daniel yo so yebisa ki roi donc Daniel oza penda serviteur nanga donc yebisi roi ke nga naza donc tatoli nga liboso na roi donc obangi na yo teke ba oboma yo tala bato bazwa biyano tala mwasi ya makila ona utikoloba tout à l'heure alobi te yo makila oyo déranger nga na nzoto eza na mutu moko oleka lelo na veni na biso Yesu masia nga na osimba ka elambani ndeko nanga tangu yo priya kanga na yo tozaka na foi wana tozaka na foi ke nzambe akotika biso te ndeko nanga tala soki oke kotika bana no na classe na tongo bana no bayebi ke ko kozwa bango na 16h to na midi so babimi baza sûr et certain que maman na biso to papa na biso ko kozwa biso yo moko poza bana no baza sûr que yo kotika bango te mukolo yo kotika bango bakoba te même oza malade oza na hôpital oko signaler la police que naza kanga moko na bana nga bokeno kozwa bana nga na école tel ndeko nanga bongo nzambe akotika yo na circonstance na likambo yo kutani nango nzamba koki kotika yo ndeko nanga awa na Ecclésiaste ba méchant ba progresser te mais yo oko progresser pour Bible zaba je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Qui dit tout cela? C'est Dieu. Azako souhaiter yo o prospérer à tous égards et ozala en bonne santé et bongo yo zo kasapenda na maladie ozana nzambe atiki yo na ba épreuve ozako leka yo kanti nzambe atiki yo ndeko nanga belela Bartimée abelelaki Bartimée abelelaki Lazare azalaki abandonné te na kunda po azalaki ami à Jésus yo mutoza moninga Yesu Masia alobi aza ami fidèle
ayaka na tango na ye bandeko Lazare balemba ki bamona kike akoya lisusta sa poli 3 jours mais ye alobi akoya poye asalaka là où batu bamoni eza impossible tala ndeko yo zali na mutu moko moninga malamu oya asalaka là où eza impossible place makasi ya mutu esuki ndenge ni yoko okoza ne sengo te ngai na foto tondisa mane sengo ndeko nanga bata lelo to banga te toza na mokilio mais toza ba oya mokilio te alors ba chose extraordinaire faut sala na bombo na biso loba amen nzambe apambola biso pona ba chose extraordinaire peto lika ete nzambe asan